Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la juin de likambo balobi ebele ya batu babotama na juin penza eye kosala makambo ya kosakana te. Juin vraiment eza mwa moko ya somo makasi. Juin eza mwa moko ya ba anniversaire surtout ebele bandeko eza ya koyinda lelo balobi la patrona aindisi ba comédien pe ba indisi donc eza somo ya kosakana te. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo eza ya koinda, lelo eza ya somo, lelo vraiment eza nde suka ya makambo nyonso kandenge zalaka. Bino moko boyebi quand on parle de tonton Bobo, donc makambo eza ya koinda bandeko. Ezalaka bongo avant tokota na makambo na biso ya lelo, makambo kwa kitoko makasi, tosenga nanu na batu o nyonso tu basepelaka vraiment na tonton Bobo. Ba o nyonso bazalaka soki tonton Bobo aza sur scène, en tout cas basepelaka na ye. Yango tosengi na bino si c'est la toute première fois ya ko visiter surtout chaîne na biso, chaîne kitoko, chaîne moko ya makambo ya sur bo s'abonner, bo aimer pe vidéo, bon commenter, surtout objectif na biso ezalata bo tala bo sala pe partage wana esungaka biso makasi esalaka ke musala na biso ekende kaka liboso. Tozalaka awa bandeko pona ko salela bino ba analyse moko ya kitoko makasi, to salelaka pe bino ba biographie surtout ya ba comédien na ba comédienne na biso. Tozala pe awa pona kopesa bino ba information kandenge zalaka. Ezana ba makambo mususu peut-être ozana yo occupé na musala, ozo sala soki boye makambo ezo tambola yo yebi na yo te, mais biso awa nde tukoya to informer bino, to pesi bino ba information boyebi nini ezoleka, nini ezo simba, nini pe ezo simba te. Lelo eza ya koinda, lelo vraiment eza ya koinda le président Bobo Manoka, président ya bana ebele, le tonton international. Donc balela ye ebele ya batu balingaka ye somo makasi. Ebele ya batu kutu basepelaka soki kaka akoti sur scène. Balobi tonton Bobo a incarnaka ba rôle nyonso. Ni rôle nyonso ba opesa ye incarnaka na ye ako jouer bien makasi. Azala mutu moko ya mbongo, azala mutu moko azana mbongo te. Azala ni papa moko to tonton moko orgueilleux, azala tonton moko vantard, nyonso to akota kango kitoko ti alata kango kitoko, wana eza tonton Bobo. Et puis eloko pe mosusu oyo bolingaki boye babandeko a former pe batu ebele makasi. Lelo soki to tala ba tonton Ada Ilunga, soki to tali pe ba tonton Jorvi Mwanda, ba tonton Désiré bango wana nyonso ba uta epai ya tonton Bobo. Ye mutu penza a forma bango, ye mutu le président na bango. Le président yango to bengaka eka le président. Donc so to tala misala ya bana na ye, en tout cas to moni déjà musala ya kitoko oyo asali. Bandeko lelo eza ya koinda, lelo anniversaire ya tonton Bobo. Lelo penza des jours oyo babotaki ye, des jours oyo penza amonaki mokili lelo.
eza ya koyinda bandeko, eza ya koyinda yango tosenga na bino nyonso bafani, bino nyonso penza bolela tonton Bobo bolakisa bolingo. Tonton Bobo azalaka ye pe parmi ba abonné na biso, donc asi asabona déjà na chaîne na biso, bomona ta na biographie na ye asala pe commentaire moko kitoko, azala pe abonné na biso bandeko, yango tosenga na bino bosalela ye mwa ba commentaire ya kitoko, commentaire moko ya bien. Basoué moko ya bien bandeko, toyebi ke ebele ya batu bafingaka ba comédien na biso, mais ce qui est jour que non comédien na biso abotama, ce qui est jour penza na ye eza jour oyo biso pe il faut tokota tolakisa bolingo. Siko bolingo na biso eza kokota kosala mwa ba commentaire ata na nini na monoko mboka na yo, en tout cas na osepela kutu monoko penza ya mboka na yo lobi ngana za muluba 100%, moi message na chiluba, soki ozala lokele moi message na kilokele, soki ozala ka mukongo moi message na kikongo, soki ozala ka muyombe moi message na yo na kiyombe, soki ozala muswahili moi message na kiswahili. En tout cas ekosala bien makasi bandeko, ekosala ye bien tango otanga tango omona akoyeba ke en tout cas nazala na famille. Baza pe na posa ko se sentir que baza na famille, toyebi ke baza na ba famille biologique na bango, baza pe na ba famille artistique, mais ba sepelaka pe kozala na famille ya ba fan kandenge zalaka ba openza balinga bango, ba openza balela bango balinga bongo bandeko. Moi message ya bien, moi ba souhait ya bien, moi ba prière pe ya bien, eza na batu mosusu to monaka mona jour anniversaire boye tala message moko ya ba déclaration ya kitoko makasi ya ba prière, et ça la kapé bien makasi et sunga kapé makasi. Donc yango to senga na bino na minute oyo na bandeko pe mosusu ba mona ki na kota kaka na sala commentaire, est-ce que ya solo a mona ngo soki bo douter boko ki kokota ka na page na ye ya Facebook bandeko, kuna bo kendo kutu komona atia déjà photo na ye, donc ok ka kuna otikeli moi message ya bien, moi maloba moko ya bien pona ko encourager ye baza batu oyo ba changer ba mère na biso pas possible bandeko, botia ba j'aime botia ba j'aime, beau commenter, beau partager pe vidéo le anniversaire et à monsieur le président président ya groupe les étoiles des Bobo, donc zaka bongo bandeko bo sala moi partage boti kila ye bomba message et ko sala ye bien makasi na page na ye ya Facebook, soki boza pe na ba numéro ya téléphone bokoki toutefois ko benga ye, bokoki toutefois ko bengo yembeli ye mwa nzembo ya bien et sala ngo pe kitoko, okoki pe kotinda audio na yo ozoyemba to ozoloba to okoki pe kokoma moi message moko boye ya kitoko makasi, donc eza moi bongo. Tonton Bobo azalaka papa ya bana mibale, azana bana na mibale ya mobali obo mona kuna na ya mwasi, azana bana na mibale. Pour la relation amoureuse na ye alinga kolobate, alinga na ye kolobate, alinga te kota na vie privée na ye aboya kate, mais pour na bana na ye vraiment alobakango azana bana mibale tala kitoko mwana na ye. Donc lelo vraiment bazo célébrer anniversaire bandeko. En tout cas eza ya koyinda ba comédien na ba comédienne façon ba posta ye surprise à makasi. Wana penza ba comédien na ba comédien ba salelier surprise ya kitoko ba posta e place nyonso mutu nyonso tu bandeko na ba page na bango ba posta tonton Bobo tokota nani na ye moko la Cléopâtre Naomi Ngolela ye kuto asali deux posts kaka pona tonton Bobo batu mosusu kutu koloba te, batu ba poster ye pas possible wana ilakisi vraiment evangeli na ye façon à se comporter envers batu mosusu. Yango dans la vie, il faut que vous allez bien bandeko, il faut que vous allez bien, ceux que vous allez bien, et ça ba biloko mosusu au anniversaire boye batu ba pesa ka cadeau te, et ça la kaka problème à cadeau te. Et ça taba moi message, mututel a bengi, moi message, et ça la ka bien, ou se sentir vraiment aimé, ou se sentir considéré.
et sali bien makasi wana ezo prouver que aza tonton moko tonton international ya bien makasi tonton moko aza social na batu nyonso tu. En tout cas tonton Bobo omona ete ke o yango baswanaki na mutu tel yango basolola na mutu tel te tonton Bobo azala bongo te to bomona ye na ba émission comme to mona ba papa Ibutu ba tonton Ibutu ba okotaka ba émission na ba émission omona mwa makambo muke akoti émission komi koloba mwa makambo muke akoti émission komi kofinga mais tonton Bobo jamais ba okuta ye bongo te ya linga biloko wana te ata muke te wana topesi bambote na biso na babone na biso de Lix mutu na biso penza ya komantaka mingi soki kaka video asike koti omona kaka ye wana asi ya komante Perpétue Mokoya Passa wana mutu na biso ya tongo makasi. En tout cas, merci beaucoup pour na musala ya kitoko oyo ozo sala. To pesi pe ba mbote na biso na Julia Mananga depuis l'Angola. Donc ye penza mutu ya Étoiline Ines TV. To pesi yo ba mbote na système moko kitoko makasi. To pesi pe ba mbote na biso na Ines Antonia depuis quelque part. Ye pe mutu na biso ya tongo makasi. Yeso ki akoti akota kotala ba video nyonso tu nano atalite azala bongo donc soki azokota boye atia ka ba commentaire comprendre kaka azotia ba commentaire déjà comprendre présence na ye to pesi pe ba mbote na biso na Cécile Ntumba depuis quelque part mutu na biso oyo azala wana pona kosala la biso ba remarque soki amoni eloko bien en tout cas commenter pe alobi kitoko soki amoni eloko mabe akokota pe asali remarque na ye en tout cas yango to lela yo fort to pesi pe ba mbote na biso na madame Kinyong depuis quelque part kombo moko za moi difficile ye pe mutu na biso ya lela couple luzolo mingi makasi alela baby la donja na grâce luzolo alela bango pas possible alinga ka bango na niveau moko pas possible bandeko donc wana penza batu na ye ngakutu na lobaka tao ba obalana grâce luzolo na baby la donja il faut ye akendo parrainer bango azala penza mama na ye azala mama na bango a parrainer bango ya wana topesi pe ba mbote na biso ya suka na mutu na biso muswahili moko ya tongo makasi wana pasi kalonji depuis Lubumbashi muswahili moko ayebi na elingala donc ba émission na biso alanda kango ye muswahili penza ya tongo makasi bandeko to zonga lelo na anniversaire a tonton Bobo lelo nde likambo anniversaire lelo nde likambo balobi azo indi sakuna lelo batu bakoyoka te soki eza anniversaire à président bandeko ezalaka bongo talaka aza papa ya bana ebele a format bana ebele dans na minute oyo ba surprise eza totalement ya koluka kutu te ba surprise eza ya koluka te eloko ifo toyeba bandeko pona batu neti ba comédien ya minene ba star ya minene penza neti ba tonton Bobo baza batu o bazwaka ba cadeau ebele mais moyen baleka na ba télévision baloba ezala te donc ba cadeau eza totalement ebele parce que azana bana na ye azana batu mosusu azo encadraka aza pe na ba groupe wa kendo sala ba invitaka ye netu groupe ya Belvi Kandila Patrona netu groupe ya Sila Bisalo Mams de nous-mêmes netu groupe ya Dinana la douce ba Dinana donc place wa nyonso kendo jouer imaginez ba cadeau combien akozwa eza somme bandeko donc lelo azo célébrer penza anniversaire na ye bandeko nanga ba moi message botikela ye bon ba message kandenge ezalaka na moi système ya bien de tonton international le président Bobo Manoka wana tolingi pe to souhaiter ba vœux na biso Étoiline Ines TV a souhaité yo penza ba joyeux anniversaire kandenge ezalaka prière na biso eza que nzambe alola a continuer toujours kobatela yo nzambe alola a continuer toujours kopesa yo posa ya motema na yo a accomplir pe ba promesse o nyonso asi a promettra yo toyebi ki oza mwana nzambe obangaka nzambe otambolaka surtout na nzela ya sanctification donc bénédiction ezala
totalement partage na yo donc ozala kaka otambola ka likolo na likolo. Donc succès surtout elanda yo na banzela nyonso eloko nyonso okosimba esimba nango. Donc eloko nyonso okolinga osala esalima parce que eza posa na yo epi nzambe aza pe pembeni na yo wana bavio na biso ka ndenge ezalaka na mwa systeme ya kitoko makasi.